bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema a plastique tokomema liberi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Bon week-end à votre avis, merci pour vous avez la télévision, la bino pour la colonne d'info, la journal, il y a peu pour le peuple, merci. La confiance, vous continuez à cause de la journal, la bino, tout fond, la journal pour le samedi, chef de l'État, Félix Antoine, Seke Chilomboya, Yambaki na bureau, na Mosala, Mokola, jeudi 12 septembre, docteur Benjani Oazala qui porte, il y a un message à président sud-africain, Cyril Ramaphosa, pour na Italie, renforcement et relations bilatérales sur le plan gouvernemental, peu politique entre République démocratique du Congo et Afrique du Sud. Que visite aux Ezali na cadre il y a dernier séjour il y a travail au président sud-africain à Salaki na Kinshasa na mois de juillet et pour wapi les deux présidents ba beta ki bongo masolo pour la Italie renforcement et partenariat entre Bamboka o nyoso mibale kaka na masolo Italie chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boyeba ke mokola jeudi 12 septembre kuna na cité il y a Union africaine Salaki réunion interinstitutionnelle wapipai ba analyser qui situation globale ya République démocratique du Congo topé ya mboka héritier mapinde miba détail. Jeudi 12 septembre 2024, dans la cité, il y a Union africaine, président de la République, garant, il y a bon fonctionnement de l'institution, a présidé une réunion interinstitutionnelle, Oyo et analysé la situation globale, il y a Mboka, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a possible orientation dans l'animateur, il y a 4 principales institutions, il y a République, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, puis Conseil supérieur et la magistrature. Sur le plan économique, chef de l'État a telle détermination, il y a comment dans l'économie en Mboka et Mata, Mingi Penza, baisse, il y a tout directeur, il y a Banque centrale du Congo, Ndenge Vital Kamere, président, il y a Assemblée nationale, à Talisaki Nasuka Masolo, pour na Oyo Tali secteur, il y a éducation, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté pour la gratuité et enseignement de base. Et Zalabongo parachevé, Ndenge honorable Vital Kamere à Talissi pour le chapitre de la santé. Numéro 1, il y a chambre basse, il y a parlement. À l'objet chef de l'État a possible instruction pour la prévention, même dans la province, il y a pilier, il y a système, il y a santé. Réforme, il y a système judiciaire, il y a Ngopé Zala qui évoquait dans la réunion Oyo. Réforme dans le secteur, il y a justice. Et Sengeli et si la poété, tout est dans la justice moko équitable. Ndenge président Tshisekedi Alingi pour la Oyo Italie situation sécuritaire, il y a République démocratique du Congo, Mingi Penza la partie Est pe Ouest, Boye Balingi, processus électoral et Yebapé na Koko Manasuka, Bisika Nyonso Oyo élection et Salema Kite, Seni Asali Sayango.
Députés nationaux Nabokambemi, premier vice-président et Assemblée nationale, professeur Isaac Chilumba Ibango, va participer depuis mon jeudi 12 septembre na Amérique, na Italie 10e conférence mondiale des jeunes parlementaires, il y a union interparlementaire pour la démocratie pour tous. Héritier Mapinem, une fois de plus, reportage. Et Fungwamaki jeudi 12 septembre, na Ereven, capitale ya Arménie, Misala ya 10e conférence mondiale, ya ba jeunes parlementaires, ya union interparlementaire pour la démocratie pour tous. Conférence Oyo, Batui Bélé Bazali ko participer, 6 députés nationaux, ya parlement, ya République démocratique du Congo, Nabokambemi ya professeur Isaac Jean-Claude Chilumba Moussao, premier vice-président ya Assemblée nationale, et Zali Bongo na thème pour 2024, éviter des générations perdues, préserver en toutes circonstances l'éducation et l'emploi. Misala Oyo ezali ko viser ko sala éducation et emploi ya ba jeune priorité dans le contexte de la crise mondiale. Pour koluka ba solution pe koluka ko éviter ba génération Oyo ezali ko bunga ko garantir accès moko continu na éducation pe ba opportunité ya misala pour na bilenge nyonso. Na ngambo mosusu 10e conférence mondiale ya union interparlementaire ya ba jeune âgés au moins ya 45 ans ba utaki ba mboka ebele. Bazali koluka ba stratégie pour renforcer ba secteur ya éducation pe ya misala. Premier vice-président ya Assemblée nationale Oyo azali ko kamba délégation ya RDC na misala Oyo azali bongo conscient na ba effort Oyo ba mboka bazali ko mener mingi na RDC. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour koluka ko résoudre ba problème ya makasi na likambo etali éducation de base pe misala ya bilenge ndenge atalisaki na nzela ya ouverture ya conférence. Boyeba panel ebele ezalaki présenté na prévision selon l'expérience Oyo bango moko bakuta na yango na ba séance Oyo ezali bongo ba compte à rebours pour na horizon 2030 ba progrès na éducation pe misala ya bilenge ba perspective mondiale yango ezali kopesa na ba représentateur d'organisation internationale ezalaki lancé jeudi 12 septembre 2024 misala Oyo ekosuka mokolo ya samedi 14 septembre pe ekozala bongo couronné na visite culturelle pour nous rapprocher des différents peuples. Réunion du comité conjoncture économique et Salemaki la primature du jeudi 12 septembre 2024 dans Bokambemi. La Premier ministre, Madame Judith Soumina Toulouka, Pona, où est-elle examiner la situation économique Yamboka, héritier Mapindemi, reportage. Réunion ya comité ya conjoncture économique et Salemaki exceptionnellement la primature. Jeudi 12 septembre 2024, na Bokambemi ya Premier ministre Judith Soumina Toulouka et Paiwapi examiner la situation économique Yamboka. 2 points essentiels les alaki examiner na séance de travail Oyo et Zali Bongo observation ya consolidation ya cadre macroéconomique et renforcement ya ba méthode pour la lutte contre corruption Yamboka. Gouvernement a Zali noté baisse ya inflation pe pour na consolider franc congolais. Atalisi les sources essentielles qui continuent pour favoriser l'investissement dans Mboka. Premier balai et se détacher qui n'a pas de discussion. Et Zali Bongo, premier point, observation, il y a consolidation, il y a cadre macroéconomique. Bango Nyos va constater que l'inflation continue et Zali ko baisser dans la 4e semaine consécutive. Kasi Zali Bongo franc congolais et Zali ko se consolider. Nangambo Mosso Suboye ba que nouvelle croissance. Oyo et Zali ko talisama. Ndenge na réunion Bango Nyos va constater Zali nouvelle moko ya kitoko bazali koko bakosala befort mingi penza ya discipline budgétaire pe lisusu ba grande question ya encadrement structurel mingi diversification sur le plan quinquennal et infrastructure objectif ezali ko permettre na mboka aza na environnement moko ya malonga pour na ko favoriser l'investissement oyo moto nyonso aza na yango besoin pour na développement ndenge Guilain Nyembo vice premier ministre ya plan pe coordination ya aide ya développement atalisaki pour na oyo etali pour renforcer la lutte contre fraude dans la frontière, lutte où il y a corruption, il y a malversation financière, yango et Zali Bongo, ba axe moko ya makasi pour un programme d'action il y a gouvernement souminois. Oyo et Zali ko tirer na tourne yango pour na source ya misala sur le plan national paix stratégique, il y a développement yango et Zali ko expliquer renforcement il y a lutte contre fraude na niveau ya frontière, lutte contre corruption et Zali Bongo, koluka stratégie ya mobilisation ya ba fonds pour sur le plan national, ba stratégie ya développement
oyo bango pe balobelaki yango pona kotelemela fraude na ma frontière ezali chapitre moko monene oyo esengeli ezala attaqué boye bango bako repousser fraude oyo nyonso ezali kosalema bisika na bisika gouvernement azali kobongama pona nouvelle feuille de route pona komema réforme pona koluka ko améliorer climat des affaires sur le plan ya ba affaires esengeli bongo feuille de route oyo ezala finaliser et koya ko renforcer ba mesures oyo et ko permettre na mboka et continuer marche na yango pona développement ndenge Guilain Nyembo atalisaki bosimba que depuis accession ya pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo RDC a s'engagé na processus moko ya makasi ya koluka kobongisa environnement ya ba affaires na nzela ya kotia ba réforme oyo ezali ko toucher ba secteur nyonso ya vie économique et ça l'objectif ya ko réduire pe ko simplifier ko rendre transparent ba procédure nyonso ya délai pe ya ba coût ya ba opération administrative. Mokolo ya lundi 16 septembre déjà ba député na ba sénateur bango ba kozongela mosala na bango na fin du mois nde ba député provinciaux kasi pendant vacances parlementaires oyo to monaki bango na terrain te pona kokuta na ba base réflexion ya info lingala journal ya peuple na peuple. Pendant 3 mois, Mobimba, ba députés nationaux, ba sénateurs, ba députés provinciaux, ba zalaki bongo na ba vacances parlementaires, ndenge mobeko likonzi ezali kotalisake après avoir kosala mosala pendant 3 mois misusu ezalaka bongo ya ba vacances, ezalaka occasion mingi pona ba élu ya peuple ba kende kopema bisika nyonso bango balingi kopema après avoir travaillé. Kopema ezali malamu pamba te repos ezali pe important pour la santé ya muto kasi ba base na bino pe bazalaka na bosenga na bino esengeli kopema koluka pe ngonga oyo bokokita na ba base après avoir kopema pona koluka koyeba eloko nini ezali koleka na niveau ya base na bino ba problème ba difficulté makambo ya ndenge na ndenge oyo ezalaka na ba base na bino esengeli bozwaka yango na tangu ya ba vacances kasi tango bozongaka kuna pe na niveau ya ba plénière bureau azalaka na bosenga ya kozwa ba rapport oyo député na député akitaki na base na ye ayeba na komema rapport pona kotalisa bureau eloko nini ezali koleka bisika oyo ye azalaki élu kasi constat oyo batu ebele bazali kosala topé ba électeur oyo ba votaki ba députés provinciaux ba députés nationaux bazali kotalisa penza ke ebele na tango ba vacances parlementaires ba kitaka na ba base na bango te bazali ko se contenter kaka kosala ba voyage na mikili ya poto tango ba kozonga bazongeli nzela ya assemblée nationale topé ya ba assemblée provinciale na bango na mbala moko ba kiti na bango na niveau ya ba base te ba rapport ebele oyo ba députés nationaux pe provinciaux ba bimaka na niveau ya ba bureau ya assemblée nationale topé ya ba assemblée provinciale ezalaka na yango ba rapport kaka ya lokuta oyo esalema déjà lokola ebele ba yebike la roue a déjà été inventée ndenge kaka balobaka na lopoto ba yebike na ba base kuna ezali kaka problème ya mai ezali kaka problème ya courant ezali kaka problème ya nzela ba recopiaka kaka ba rapport na bango ya kala nde bazali kokende ko déposer soki botamboli na niveau ya ba base ebele botuna kaka motuna ba député nini bakitaki na ba base pendant ba vacances parlementaires bakotangela bino na misapi na ba base mususu kutu ba moni ata moko te tu évite soki ezali repos bazali kozwa après avoir combattre campagne après avoir kobimisa misolo ebele po bazala élu yango nde peut-être po na ba vacances ya liboso ebele peza bakitaki na bango te kasi momesano ya malamu ekozala pendant ba vacances parlementaires ba députés nationaux ba députés provinciaux ba sénateurs na niveau ya ba base population azali kozela bino ayebisa bino ba difficulté na ye bino pe bobetela ye masolo ya mosala oyo bokendelaki na assemblée nationale to pe na ba assemblée provinciale to pe na sénat afin que population ayebaka eloko nini ezali kosalema epai na bino. Fondation Massamba Mazola Eric Nabokambemi ya président na bango Eric Massamba Mazola baza kobengisa ba membre ya fondation na bango nyonso mokolo ya samedi 14 septembre 2024 na matinée politique o ezali organisé na structure babengi génération de rupture na but ya ko soutenir ministre ya justice Constant Mutamba Stéphane Skande héritier mapinde mi ba détail. Tata eba mama
La justice élève une nation. Ndenge ekomama na Biblia. Vérité etikali kaka vérité. Yokali kambo oyo. Fondation Eric Massamba Mazola. Nabokambemi ya président na yango. Eric Massamba Mazola. Babengisi bana nyonso ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Kobanda na ba membre nyonso ya Fondation Eric Massamba Mazola. Baya ebele na matinée politique ya munene ya Kafu Kafu. Oyo ekozala organisé. Mokolo ya samedi 14 septembre 2024 na structure babengi Génération Rupture bango bazali bongo ko soutenir ba action nyonso ya ministre d'État, ministre ya Justice Constant Mutamba oyo azali ko lité ko telemela ba antivaleur nyonso na République démocratique du Congo. Natina wana Fondation Eric P ba koti makambo yango bango balobi Mutamba ou rien bango nyonso na simanaye bazali ko bengisa bato nyonso oyo bazali ko vivre ba situation nyonso ya injustice ya ndenge na ndenge ba dossier na yo nyonso ezala freiner na parquet pe na ba tribunaux ya ndenge na ndenge solution ezala kateti lelo ba botola bango ba parcelle ba boti na bango makambo etali succession ba dossier nyonso kaka oyo ozana yango ozangi avocat ya kolobela yo mbongo nyonso esila solution et moi na kate yoka bien bino nyonso bokwena ba problème ya ndenge na ndenge oyo eswaka solution te na niveau ya justice boye bake bokozala enregistré bakozwa même ba numéro na bino pona kolandela ba dossier na bino epai ya Génération Rupture solution na yo ezali kaka mokolo ya samedi 14 septembre 2024 à partir ya 8h déjà yo zala wana rassemblement munene ekozala organisé na Funa Bokassa référence station ya Wenze ya Zigida epai wapi bato nyonso bakosangana wana bino nyonso boya na sima ya coordonnateur Paulin Chunza Chibwabwa oyo alobi ensemble elongo na Fondation Eric Massamba Mazola ke ezali ya solo justice nde etombola kamboka mama papa okazo yangoyo mosusu te mema mikumba na yo yaka na ikulusu na yo nyonso na matinée politique oyo toyebi te soki Constant Mutamba yende azali vraiment moto oyo aye ko confirmer slogan le peuple d'abord yende azali munganga oyo aye pona ko guérir justice ya République démocratique du Congo oyo chef de l'État alobaki ezali malade médecin amonani rendez-vous ezali ya kozanga te samedi 14 septembre 2024. Tebeta bongo masolo ya complexe scolaire Maman Pemba école ya Fondation Nerombungu baza na section maternelle bango kuna babanda ki déjà mosala na bango pe encadrement ezali makitoko et pas ya madame na bango bolanda extrait oyo. Deux semaines après rentrée scolaire, na complexe scolaire Mama Pemba, kuna ndenge calendrier ezalaka respecté, école ya Fondation Nerombungu, na cycle maternel, bana bazali kotanga déjà kitoko, na 2 semaines ya pamba, ba matière oyo madame bazali kotangisa bango, ezali kotalisa ke formation na complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu, oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso, ezali ya kolobela te. Élèves encadrés dans madame na bango ba pesi bango ba salle de classe ya kitoko bien aéré bazali kotanga bisika na bango moko botala bino moko modèle ya enseignement oyo ezali kopesa ma awa bana ya maternelle bazane sengo awa éducation de base ezali vraiment ya qualité ndenge kaka bokoki komona ba poème ba récitation pe biloko ya ndenge na ndenge ezali déjà maîtrisé ndenge bino moko bozali komona. Boyena complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu, ya kosamba ezate, ezwami na avenue Bantandu quartier Bikanga na commune ya Kisenso, et pa wapi enseignement ya qualité. Mama, papa, ozana mwana yo, esika ya kotinda ye, abanda cycle maternel, ezali kaka, complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu, binomoko bozali komona, oyo ezali kopesa makuna, bekol ebele, bazana niveau oyo te.
Nangam o etali coupe couture toujours dans complexe scolaire mon peu mo avec école o ya fondation Nerombungu ba élève va visiter qui ba atelier ya coupe couture pour na komesana na ngo bolanda reportage oyo ndenge madame aza ko expliquer. Toi en atelier ndenge ban déjà tous en la deuxième semaine ya rentrée scolaire toi na bango atelier pourquoi pour nan to banzi réalisation té mais toi na bango parce qu'il y a des anciens élèves et les nouvelles élèves. Yango toye na bango eza na ba nouvelle mususu ba uti na ba école mususu oyo ba yebi vraiment makambo ya atelier te ya ba pratique atelier ndenge le kanaka et eza pe ba mususu ba utaki na ba difficulté na ba école o ba uti ba télé ezalaki vraiment pasi préféré ya komema bango nyonso même ba ancienne na ba nouvelle to komema bango na télé to lakisa bango nyonso oyo elekanaka na ba machine na télé na biso avant to passer na réalisation yango moni biso toza a na kati tozo lakisa bango parce que toki ko passer jamais na réalisation sans pourtant ko lakisa ba élève ba connaître que basalaka boye y a de telles parties sur la machine à coudre pour que tant va passer la réalisation ba réaliser bien basala ba babebisate pardon babebisate ba biloko ezaki ya mike comme canette ou boîtier na machine donc pour passer la réalisation ba réaliser très bien sans erreur parce que ba yebi déjà que ba partie à machine esengi boye enfilage à machine esengi boye yango moni biso toza na télé bon pour un visionnaire de l'école ou bien visionnaire ya CS Mama Pemba une fois na koloba merci lisusu parce que na confiance pour ceux qui tosa ki musala bien te année passée ou bien tosa musala bien te troke komona na lisusu na bilili lelo te donc ceux qui tomonani eza par rapport ya musala na biso nde ezo garder biso pe par rapport ya confiance o ya pesa biso yanga renouveler ngo lisusu année o yango tokutani o na senga nzamba bakisele mikolo ebele a continuer ko pesa ye sagesse o ezangaki abakisa sagesse ebele pe a continuer su kosala ba makambo oyo nanu asali te akoba kosala pona bato nyos balingi bala sapato ya qualité pe ya kitoko boba ke solution et si ezwami Papa Griff présidence de la SAP azawana pona bino 7e rue Limité Petit Boulevard reportage Papa sinangai e utako apio Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'état mwana mboka Basile Femopa alias Papa Griff Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'état Papa Griff boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'état Papa Griff yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotie maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel areketaka yango Papa Griff mawa ngo Papa Griff mawa vraiment musala kitoko boye alors ça le gamundele et puis le réseau mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botuna peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres salamato donc ezaka pour na ko informer le sous maman na biso Judith Yozali maman excellence premier ministre voilà oye na pouvoir oye kutanga na zara Papa Griff ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yé pa ya kutanga déjà na zara Papa Griff artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo au lia batutu na fête et loko moko durable eza la chaussure eza la sandale eza la ceinture eza la sac pour eza cordonnerie na maroquinerie ata chaussure les bolite loko la ilk
oye na diminuant lokola moro na diminuant lokola moro ate eza lokola moro na komisango lokola ile na komisango mais pour na nini te na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga. Adresse Ezali Semoko na 7e rue Limité aux la Petit Boulevard, Limité résidentiel et Paiwapi, Basapatu ya kitoko Ezali Kosalema, Banamboka, Bopé sa confiance et Payande Konabino sa père d'état Papa Grive, Pona Kosomba Biloko Oyoye Azali Koteka, Yangonde et Kotombola, Mboka Nabiso, Pambate, Batu ya Mayele, Pe Batu ya créativité Bazali. Poto malonga pour la balle na bineza protiva pio pour mukolo ko komela yango. Ah merci. Ya buinde bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci. Merci pour les Protivap. C'est bon pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na bodo la Bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango. Poto poto Protivap. Et ça va pota pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro. Dala. Ba yango chata kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi Makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Bozala ki ebele pona kolanda info lingala journal ya pepo na pepo ceux qui vont s'appeler qui na journal o evimi kitoko na banda kuna bino Igor Ntingi Matomina azaki bongo na sima ya caméra héritier mapine ma superviseur qui journal au montage et sima qui pas Fabrice Lundombi ngala bino de passer rendez-vous Mikolo zali ko ya revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable Bumundunda pour na ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société o Italie aviation yango CA ya bo ezala te bi jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bo pesa confiance na agence ya CA soki to sukaka 3 avions ya boye na bila Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa meroza la soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires dans la place de Sengeboti de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otozo Solo, Benabiso, Guilaine Yembo, dans la place de Sengeboti de CAA. Et vous même 6 voitures à Minene, 6. Parce que ça aussi, il y a comme 20. Et même on peut quitter. Maintenant, c'est 45 tonnes. Il y a hôtel matériel. Il y a moto Sengibino. On peut s'asseoir à confiance. Les agences assirent à démontrer de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 6767, en tout cas, Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papa Sibiso Moutou passe na avion, Fula qui m'a dit que mais l'autre jour avait notre Sika. Le Seigneur na agence Nyonso, Fret Nyonso, compagnie en CAA. Papa Sibiso avion Sika, avion Motuya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas, côté de tous les CPLA. Avion, vous avez mis balai dans le Congo, en tout cas, tu as les à bébé. Vous avez conseillé à la CA pour aider le peuple congolais. Mais aider nous sauter, Baba qui s'habille au Kaboïs à la Tamisato.
po ba 45 tonnes oyo soki ezali misato na kati ya République démocratique du Congo na bandi kozala esengo makasi. En tout cas toujours féliciter bango na o basali babakisa musu basukela awa te babakisa biloko betoza nango mibale misato po faciliter peuple congolais ata mutu aza na bitabe amona ndenge akotinda yango. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.